Natika Papa Chéri, na London Papa Chéri partout, na Paula là ba concert ba moula donc on a Hollanda toujours Papa Chéri donc na kombo là na zui yango kaka pamba te ramasango te nazananu d'abord petit JB ya makila parce que Papa Chéri ba plaise ebele Eloka mboko batuta katolote o na mobali ya bato luka ya yo uzolekisa tangwa pamba mama reatali gablo na yo tika bajenda na la mairie bayebi makango te bayebi yo te para respect na mama ya ndako obimaka na mobali ya bato ezandelisano ya bana na zelo sakana pora ndule biso tellement ndule ezaka kati na biso ndule ezaka kati na biso ezosenga oke chikima tellement ndule esenga tosali foto zonga kaka na ndule mais chikeza chikeza so ondimake mpe nani maestro Fabrigas maestro sebo c'est salade awa o salade misabana so toyeba lelo babina file toyeba baibrator place maestro toyeba bango te malgré bakoma ba impoli bakoma ba ignorance nana comme impoli nani bana ngo yango na omoni impunité na musique vraiment nga pena nde muna okotisa ngo moni vibrator tango na bendage matoi azongaki asenga pardon comprendre s'excuser pas maestro yo bendi vibrator matoi na bendage matoi bendaka matona ese makambo nzelo yozo kende yango te mutu asali yo il faut reconnaître ye na bana ko sepela na mwana kisensu mais na moni atengami nani mwana kisensu kombo nani atengami akomo manquer père mwana kisensu kombo nani kasi yo tanga kombo pe kala te wa nani tanga ka kombo ya nani ya Fabrikas bina file ige balobi yasikeye ni de ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonika ndo s'abonner na nzoto Tom George. Akaba te mukenda. Akotsa ko matini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le rôle rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagag. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme en anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou nous tu voyages comment tu pars où en Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Banina Yahweh leader, artiste et musicien, Petit JB. Petit JB. Montréal Fongola biso tout le monde a Petit JB, artiste et leader Yahweh. Bonjour leader Yahweh. bonjour Nzube Sampaï Ah, Kalabouendeni. ouais donc oui bigaga toi qui ba el moro boy senga na camoufler siko ndepe na tozongi makambo ko ndesala Santé un mouvement d'eni, orchestré, santé na homogopé.
Ngai santé autoninga na moi muke mais sikoyo par la grâce de Dieu ça va. Ah ouais. Donc mouvement c'est bon, to betaki le 1er janvier, to betaki le 17 janvier. Donc tout ça pour évoluer quoi. Bobeta le 1er janvier, Bobeta le 17 janvier. Na la team Wata ou bien? Na la team Wata te na Lotus Music. Ah, papa. Lotus Music. Mais il peut s'arrêter, l'imisa non, il peut s'arrêter. Nous vous vendez ces mots de boine. Bon, Zube Sampa, ndakola la rate moye besike tangareza te hein. Ah, il y a une idée. Ndakola la rate moye besike tangareza te. Donc ils arrivent juste transit et puis maintenant on continue chemin nanga. Donc le gars dans Lotus Music. OK, Latin Wata. Latin Wata. OK, kuna esimbité. Yango zongi la Lotus Music. Bon, kosimba na kosimba te ko za peka solution. Nous faisons la solution à vie. Donc, même dans ça, le campon est réussir. Ouais. Mais réussir, tu utiliser sa solution. Non. Batunde, oui, le public. Le public va l'ingara, mingi bon, ba monara soki, ozobeta muto abe abima et pas ya muto moro boye qui yende. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ba bosani ke ba petit innocent na ba gezi mawete ba bima peka ba ngomo ba pena biso ko to bitu Jenny. Karma pa. Ba drumer abima ne ko to ka yemoko. Oh, azala drumer. Azomona. Abimane ga yemoko azalaka drummer l'orchestre na matete ko na matete orchestre ya nani ya matete donc ya quartier orchestre quartier ya matete akepoto akomi chanteur et puis ayemba rapé bien tu vois donc au hôtel mapé na maya misu na moko simbi ya lo bougie hein OK voilà donc ils allaient na transit na monique sengena continuer chemin na OK na la team Wata ezalaki transit. On a évité puisque Watanabe aza mwana oyo ya Ranson oyo aboti na musique na kati ya wenge musique à maison mère. Ndenge tokaka ke na wenge 12 elekaka. J'espère yepe azwa 12 wana akita na la team Wata yango senge ke ba betio 12 okokite olongwe na yo. Boss live héritier Watanabe papa na héritier na peso ba mbote belé siko zolanda ngai donc ba baiser des judas zo pesa wana. Non, amutu mo bien. Ngamoni na décider na sama nanga moi de na koti na comprendre. Est-ce que vous avez le bienvenu tant vous avez na latine dans la franc ba jalousie zanga te moni esika muto osama mama la mo ekuta siko batu mo ve mo ba foutere mo ve bazaba oluka ba étouffer étoile mais étoile les arrêts étoile mwinda pétrole pesa mwinda pétrole donc vous avez étoile bon ba minda pétrole héritier Watanabe ba bote na on va répondre ngate obige yo étoile bon minda pétrole pour nous na bi ba di coco yembe bazawana ba géri bazawana ba géri spire bon chanteur et nabi di coco yembe bon chanteur la di yembe nani géri spire on va zoyer kola nano mutemba pas dakumuda dakumuda yemo ko mami senzambe akokama mbango tina suka ta eza bitumba magazi ana obunda ki leadership pour moni muto aza déjà leader soko lingo mikiti soko ta place moko boye ba ko étouffer okaka on comprend ba ko étouffer par rapport ba mona ke muto so PC espace à briller biso to salini to zongesi mais quand même osimba pe micro na ba séance okinde osimba micro ah oui na répéta na ngaba par après yo bika ma musique ndezalaka musique ezala ma belé donc ma belé on a mona na sala ngwe pa na nga. J'espère Olivier Goutou on a nommé au patio kitoko ba Mishka c'est Olivier c'est bon Mishka baza bato mo bato bena ba linga ngate na mouvement bango na lo bango vertement la télévision donc baza bato ba linga ngate na mouvement on a parce que ba no mona puissance mo bo moni force positive na force négative batangisa ngote donc voilà. Si vous testez au salaire kuna na Latin Wata, au salaire nze moni. Ngai na Latin Wata na otande. Mais ba testaka yo. Bandande musala. Vous comprenez? Et yembeno liboso nte moni oyembaka tant ba simbisa kwa micro. Kwa yo bono ke au salaire test te kota. Tire doucement de côté mon péché te fait marcher. Côte que mon pardon a tenu ta douleur. Toi, le chef-d'œuvre du Créateur, mère de Manuel, femme et fan, je suis désolé, maman.
tout, mais vraiment désolé pour tout. Il y a un leader à l'élite désolé, donc sans oublier futur honorable Landou Ndombe, Toza na Simanayo. Catalan. Nabo 4 boé, espace Ndombe, na Kula Kimbuta. Merci, tant que tout ça au Kende. Bon, tant que Kende na la team Watolobi, que Batubele, Bakoti, la Kuba Diabo, autant que Bakombo, peut-être autant en cachette, dans le besoin, autant quelques personnes qui ont côté de Diabo. C'est que les lots ont soukunaté aux zones na makambo orchestre na yo. Surtout quand on na makambo orchestre na yo. Besoin de répéter comme d'habitude. Ouais, toujours répéter, coulisses. Pour répéter coulisses, donc tous zones ça non structure pendant ndenge zalaki. Moni ba ya ba komaki ba fa abandonné hein. Mona net na decevaki bango na se ba tena kei. On a yeba pe nini yango ezalaka kuna o batu balingaka bokende na kepe na moni na ngai bon. Il y a rien de spécial hein. Il y a rien de spécial. So bano tika na orchestre na yo. Bango to écouter bango au grand complet ou bien. Na écouter misu ba keke hein. O ba misu ba keke ba sali pe ba dira na bango ba o ba tikali to continuer chemin. Puis nazo ça pe recrutement. Donc oyemba ka obinaka obetaka donc na suka na opesa number pour contacter. Puis voilà quoi. Na ba soutien tout ça pour ça na bino pour disque ezali et c'est na faut ebima il faut pas moyen. Aux en plein studio ou bien aux préparé côté studio. Azara déjà en plein studio, na frenaki ba travail. Maxi single ou bien disque dans album Mobimba. Voilà donc ezaki projet ya maxi single mais ndenge na komomone la maramba ngofo et komara disque quoi, et komara album Mobimba, il y a 8 titres. Et ça bien donc mutunyo soza pour ça bayembaye, mutunyo soza pour ça il y a makamone publicité tout ça baye quoi. Ato yebana ozape na posa par na biso pe donc on a opé sa contact pour contacter biso. To yebande ni to planifier. So ba cher ni ya musique yo bimisa puisque les autres so ga ndoko na so faire rigola. Aina rumba trap. Osomo na koto yo inos bi yaza na Afro Congo. Vena sope wera abeta ke logo moboye. Hein bloc cadena Afro donc bano bien so Afro mogo na bosani. Donc ici go charni na musique yo na mo. Bon rumba toki na urbaine ou bien okena ni. Bon tout ça va effort ya ko sala un peu mélange hein. Mais identité na biso to ko bunga ngote o batutu ba ebeza rumba ko boyoki bal de match ya papa chéri bo sentir non ba rumba des gars. Donc identité to ko bungisa ngote. Donc rumba pire ezali boyoka pe moi ba biloko wana mo banzela wana pe na cadre ka ya osepelisa ba push ya ba fanatique tout. Donc banzela nini ba urbaine voilà ba afro voilà ba biloko wana tout neti boro ya ta laila ta pipi yo se koma na pete tozolie na pete bazodendisa pete donc babiloko wana ça babiloko moko ekoya pe po emeka un peu ko bouger ba couche mususu wana quoi mais ba rumba pe pire ezali quoi ba rumba pire ezali identité na biso donc rumba musique na biso yebani na rumba Reza eloko liboso na olinga beaucoup plus rumba batu ba découvrir après banzela mususu wana comprendre à peu près ça musique ya to yemba nyoso so musique ebeti to yemba ta reggae atani to yemba parce que on est des musiciens quoi voilà so le loza ko mbinga ma petit JB obi Congo na biso Kinshasa na biso toza na Ibrator piano oh vraiment le tozo maza enfant chéri ya JB a adopté ndeko Ibrator si autaka na light music et pas ya Fabregas mais JB pena a adopté donc a baptisé na kombo ya Ibrator piano mais yo so beta tolo petit JB est-ce que déjà reçoit tant au côté na jibongo boy est-ce que o immortaliser déjà na ba concert na yo to pensa ko immortaliser l'un des jours non ngai tout d'abord na un fanatique à papa chéri hein na London papa chéri partout hein na pola ba concert ba moula donc on a Hollanda toujours papa chéri donc na kombo la na zui yango kaka pamba te ramasango te nazananu d'abord petit JB ya makila parce que musique à JB ne sali ke ngape na ko mandoliste donc aza idole na
tu vois aza idole nanga donc eza teke no nazosala propre moko boye nazwa kombo ya JB otanga koyoka atianga Mandela non donc ngai aza idole nanga donc nana na saint JB donc aza virus mokolo voilà na vrai po to ndimaka oza fanatique ya JB oza du sang ya JB sepeli save nanga aso futu malonga na Genève aso futu malonga na Genève sepeli se nelongo ya JB papa chéri baple eza ebele eloka mboko batutaka tolo te o na mobali ya bato luka ya yo ozolekisa ntango apamba mama reatali gablo na yo tika bajenda na la mairie bayebi makango te bayebi yo te parent respect na mama ya ndako obimaka na mobali ya bato eza nde lisano ya bana na zelo saka na mama noki yo kolemba oyebi bien kaza ome marie bible epekisi nde mibali ya bato masumu luka ya yo tikelanga yanga donc voilà bape eza nango ebele merci c'est le plaisir na mama afoko dima na coup du fort events pas de match ezali okote moi itabisi c'est blessé mama afoko dima na coup du fort events raisonner pirier na Congo moto ezozika ye famille pauvre mama kotekara parcelle familiale po esovenga tokoma na biso balokataire nyonso mpo nalingaka yo bebe nyonso mpo nalingaka yo sampa yo raisonne pirie raisonne nzube wawa raisonne nzube ezosala bien siko nga naza na nzube sampa yo siko biloko aboye esengaka fo ba Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo il a dit il a fait bakota na masolo yango Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo commanda Windy donc African Business Center sponsor donc, officiel amona monnaie espèce sponsor officiel ya émission oyo babote belé pa yozali donc biso to luka ba soutien banzembo kande ezali donc soza pena posa ba yembelo soko solo libye na avril to tambo wana tozano na Angola sans problème okutana na ba commanda teka kolo pepo ve Windy banzembo ezali na kokoma ngo pe na badi tutala yaka di tutala yaka na Bruxelles vous comprenez bon ba soutien na nzube sampa yo soko solo libye donc on soutien na bango on a assez c'est bon plaisir donc ngaza pour ça na bino vraiment donc naza na ngai produit nazoluka pe batu oyo bako sala ke ngai pe batanga ngai alors naza na nga trop exigeant quoi donc naza vraiment na pour ça ba soutien pour relation les gimbo mingi relation et puis mbongo ya na mais relation les mokonzi ovenanga babitu lomba Jagger l'homme de 1000 destinations lobaka amona kala na via sali ami divyo cha makolo na ki bote na yango siko ndenge sawa pona ngai le tozo mona ba jeune leader neti ba Fabregas wana génération moko na musique c'est un ami tezaka ne be pas fali c'est un ami donc ya solo so bolonga point yo ke potamboli bon ngai siko problème na ngai za moi bango bazoka mo avantage pour nga kenda chiki nga pale bandolinga pe pardon s'il vous plaît lobano no bien bon ba kenda bazoka avantage puisque ba on tambola pa bo bono ki chiki donc bon ba chika te totongo no muke ba chika te baroza bachika mais peut-être ba niveau biso de comité musu ba comité mais bazupe ville boso na biso par rapport à bachikité par rapport à nous les biso tellement nous les gens kati na biso nous les akati na biso zo senga OK chiki ma tellement nous les senga to sani photo zonga na nous les mais chikeza chikeza so on dit makepe nani maïs Fabregas maïs c'est bon faire salade awa ro salade misabana so to yeba lelo babina filet to yeba ba ibrator c'est ça ça maïs to yeba ba bango te malgré bakoma ba impoli bakoma ba ignorance nana comme impoli nani bana ngo yango na omoni impunité na musique vraiment nga pena nde muna okoti sango moni vibrator comme na bendage matoi azongaki asenga pardon comprendre c'est pas mal bozo luka yo bendi vibrator matoi na bendage matoi na ese makambo nzelo yozo kende yango te mutu asali yo il faut reconnaître ye
na banda ko sepela na mwana kisensu mais na moni atengami nani mwana kisensu kombo nani atengami akomo manquer père mwana kisensu kombo nani kasi yo tanga kombo pe kalate nani tanga ka kombo ya nani ya Fabricaz bina file Ige akomi grand maître on est abisala sala akomi grand maître ozomona Patrick Beckham ndenga zoyate Lady Maître Patrick Beckham Lady Maître azoya parce qu'il a reconnaissant na mutu asala ki yo mutu a fabriquer yo tito okoma ngabo c'est mutu wana atasali o mabe parce que on est des humains mutu nyonso azana ba défaut na ye voilà azape na ba ni parti mo bope ya positif ya voilà mutu na ye donc yo kozwaka ba défaut mutu wana te okomisi mbamo adversaire na yo omoni si okangolo beta ndule bato bayete ebandi ya wana ya liboso kasi pas songisa yango ya lobi ye néanmoins que ya sa reconnaissant alobi akendaki Atlantico liboso akendaki ko beta mais eki ko arriver que bato liboso bayaka ebele deuxième Atlantico na ye bato bayaki te kasi pona ki pardon Abi Fabricaz asekaki yango yepe asekaki en live bato bamona ya saile on peut vidéo so mabeni bomoni omoni héritier Watanabe le la bête stade de martyr awera pe ba beta déjà akolo batel wanga bête stade de martyr le seke na leki ba vie wana aleki ba Blaise Boula na leki ba nani ke bata ba père na on comprend faut reconnaître toujours bato wana reconnaissance wana nde salaka moi bien mo ata na loi ya nature voilà ata na loi nature faut toujours reconnaître ingratitude est condamnable so na mokili ba condamné te ba na loi nature ba condamné OK place mo ozamena kumba yango moni ba petu wana elo mo Patrick Beckham na obetere ba maboko azoya bato ba omona net kaka mais musique na ezoya et franchement là il est du maître Patrick Beckham oui ma balay ya na ba loyenge ba monotonie boye ba nzembo ba monotonie to ye mama na likambo yango wana otozoka bato be bazokanga monotonie autotune mais tant bozo ba monotonie wana na betaka monotonie zala franc nga na zape na pona otanga ba kombo ya batute mais tant to bilika ma monotonie ça na moto pardon ça na moto batelemi la ki so beta monotonie moto na système ya autotune omoni ba fe na biso lo ba fali poupa eza ligne mo ba sala ago beta nzembo mo boyo ko lo wa nzembo wana eza ka ligne na c'est monotonie eza tolo bango to benga ngo monotonie te eza donc juste lignée vous comprenez mais monotonie ezani eloko yo beti wana to yo kaki yango déjà ozongisa même mélodie neti nani abeta ke eloko mo azongisa ngo na ba nuance vous comprenez na ba nuance donc to yo kaki donc ça faut se répéter ou soit au travail na ba parolette soit bablo mo bongo donc faut développer musique il faut développer OK ozolo makamo boyo ndio oza komiyebate parce que bike monotonie c'est le moment mutako sala ayembi chant même parole même mélodie ayembi on suka koto c'est que ça na muto asala ki bongo yo yebiye oyokaki yango neti nani yo ninga na tanga ba metanga kombo c'est problématique la problématique de donc to yebandi parce que ça le conseil gratuit so le bien susu na kuza ko fana quand même muto azana raison et na tanga ba kombo na bango te mais makamna oloba bato bazo kanga ba comprendre ba mo le ba oloba kingani boye. Ouais, merci cher internet né de l'Obara, tout ce qui est lentement, doucement et sûr. Tout le monde qui n'a pas vers la fin, il y a émission à Bissou. Tout le monde qui a été la vie c'est l'action, Francis Chibalabala, honorable, Makamboto solo la kangai na yo, Francis Chibalabala, yango e salamie. Héritier Wata, la vie est un combat. Étoile ya moto, epela kase na ngonga. On s'ozalaka déterminé na victoire. Un coup une flamme. Malheureusement, ya chichi ya kenda. Namane komi ya kolembula, ya katolembula. Ya isone garçon trale, ya kato fiba. Jean-Claude Mabanzoza wapie nasuki wana nanu ebimite bakoyiba atoni nzube nasuki awara
Donc, Pablo, ça. Le bonheur de t'avoir connu ne me fera jamais oublier le malheur de t'avoir perdu, Jean-Claude Mabanzo. Mon cœur a été pris par toi, brisé par toi. Et maintenant, il est à morceaux à cause de toi, mon amoureux. Tatalandu. Espace Ndombe, Nakimbuta, Tatalandu. Voilà. Vraiment. T'es dit moi la TV Mokili Mobimba. Arumba. Au moins, Magamongo. Ah, son foutu malonga na Genève, mon vieux. Yoyebi. Donc, bateau info sur la na bango bien. Bien sûr, sur le programme mouvement. Bon, on va répéter en coulisses, on va répéter la commune, ni quartier, ni. Coulisses, na scellé, na mardi, na jeudi, na scellé coulisses. Côté, on peut pas bien yaka. Donc, le londé, na zabo, na yeka rapoto sa makambo. Na tika déjà ba na ba ça travail, donc on takara na. Hermon na zaba suite. Ça va répéter le toi mardi. Ouais, mardi. On ta jour na jour, donc mardi jeudi. Jeudi, tous en coulisses. Erni na erni. To banda na biso 10h si ba 15h to katina biso. Voilà quoi donc. Non mais Melo nous pouvons la répétition. Ça va bien. Et puis comment est-ce? Fogitoro les pétroliers. Ayogara e Fogitoro. Fogitoro les pétroliers. Sona moni écoute ça la bien. Et ça le très bien. Fogitoro na yogara e bambote belé pa yozali. Fogitoro les pétroliers. Ba pétrole wana ngapena na posa na ngoko. Ngapena na posa ba pétrole wana ko sala ngabien pelexela ngata mwinda na palin. Mais il faut négocier le bon répéter l'écolo n'est-ce pas la crinelle piscine et siganaye yo za na ro manager ngaza na na posa makam pour nous contacter yé bino bosa libanda bobenga nzu be sampa yo bosa la donc na bosa disponible ko kutensa bino na yawe leader donc tout le monde a pu makamongo yo marché net kaka on est ensemble net to za job manager pe ba biso bantu be sampa yo ozo mama sana ben mantanga la mantanga lilo Nzangale. Sans oublier Francis Chibalabala, honorable. Évitez-moi quelques dédicaces. Véritable Likofi à Tchango, Francis Chibalabala. Donc, Moutata a ba copa ba $5,000, ba $10,000. Francis Chibalabala. Donc, on a pas négligé, tu sais. Moutata la lelo vraiment. Vous allez Maître Chico. Maître Chico Kwama. Maître Chico Kwama. Sans oublier Faki. Pasta Kinwani. Faki. Ça peut na mutumo millionnaire ya za Afrique du Sud. Jimmy Belao. Ah, yena la kombo na ye. Wa sala nani? Salumu. Jimmy Belao wa sala nani? Momi la vena biso venjora. Appelé car. Voilà, ye wana Jimmy Belao le millionnaire. Bambote belé Afrique du Sud wana 2023 on a royam. Angola on arrive. En avril, toujours ya wana na Stafoyo. Il y a Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Il a dit, il a fait. Akabakaba, ça va s'engager. Na chance à Africa Business Santé. Jean-Claude Mabanzo, on a pénazala. Non, mais ça n'y est. Mon est Jean-Claude Mabanzo, bah, tout le monde, on a tout sans pas, on a un bureau. Oui. Vous comprenez? On a bêta live dans et ça la répète que nous sauté, moi, qui pas Jean-Claude Mabanzo. Avant, on a Jean-Claude Mabanzo, on contacté Ngana sur le navet. Docteur, le docteur Jeff Chad, il était à dire, yo, mon agaï. Mais fait où dans mon anaga, mais beaucoup s'est repassé batouté. Yondega rapport. Ah oui. Yondega rapport. Il y a Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. Kabaka Sabasengaï. Africa Business Center. Il y a quelques dédications pour un peu temporiser. Maître taille, oui, c'est un coup de mètre taille. Kilomètre taille. Après ce bambo tebele, Merle Kambamba, ou le barao. Kambamba, le barao. Bienvenue Kakese, garçon capable. C'est Kofunda. Donc voilà quoi, au Pena Mutunayo, produit Nayo, Boss Moussassa, les millionnaires. En franc congolais, le baron. Moulouba, les défenseurs. Papa Kundulu. Papa Kundulu, or noir, na minicho, et pas aux allées na Paris. Bambote na Oyangoana, donc on boit dans la mingi pour. Mais il faut savoir pas s'abonner dans tout de Sampa au TV. Ouais, bon s'abonner, tout va yawe leader. Ba fan ya yawe leader, ba fan ya bonne musique, ba fan ya papa chéri, Jibem Piana. Parle des matchs toujours on attend. Ba s'abonner. Bo s'abonner na chaîne ya Zube TV. Zube Sampa au TV. Zube Sampa au TV, bo s'abonner. O ngai na zalaka awa permanent donc so bo s'abonner ba émission oyo bo zozo yango à tout moment
Et ça l'a bien quoi. Bosani Maître Jidi Maboko. Maître Jidi Maboko na Luanda. Maître Jidi Maboko na Luanda. Jidi Maboko. Na Luanda. On arrive. À très bientôt. Naboka cité à Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo na Royal Luanda wana. Et beau-frère na mo bosso na lobieta otumboka mabe. Beau-frère Toto Mazala, mon beauf Toto Mazala. Hein? Papa na Dorcas Mazala, papa na Voldi Mazala. Quand on est ensemble, on arrive Angola. On arrive. À très bientôt. Naomi Tanga maman na Joyce. Ouais. Sikana Kisangani pas ozali pambote na. Tina Kisangani. Donc balifanto nanga Saint-Paul Lotis. Ainsi venez, je vous aime beaucoup quoi. Ouais. Père na bino yoyo osaka bulo oyo sala yelo bepele bino ba palais. Ouais. OK ne ba mikili bo sala penne ma mutu ezala. C'est bon? Ouais. Mieux bien. Voilà. Très bien assez. To soigné na olingana sata elo mo pate goga te. Betelo a goga. Goga vraiment ta na l'examen na ngawana goga na za problème. Mais na ozomba la sima. Ana problème ne. Ozomba la sima. Aza mutu mo bien aso. Samuel mo ki ya goga. Atangelo ye kozwanga tokende lola. Soki oza te nakosala résistance nakoyebisa Nzambe asalelanga réquisition. Atransfere esika bolingo nango existe Mohamed Moleka Mandela Westone atovandi pembeni ya la Tanganyika jamais bisako ya kopesa yo bonjour yo chasseur oza mosika kuna na mboka Ngamboloko volontaire na ye komitika Poma na ngaye Adolphe Sasa na ngaye Muteba Zwa na ngaye Chilamwina Unga na pike krize Adolphe Medecine sengi Useku médecin lobi babenga Muteba ena kobika maladie kosila Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo. Mbongo contre Mbongo. Il a dit, il a fait. Africa Business Santé. C'est bon? Toujours. Zonga petit. Afin de s'arranger ezala kaka. Balobi yasikeye ni ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, omoni kando s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba te mukenda. Akotsa ko matini ofuta kwata chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV, ma gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, tu s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avocat, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au monde à droite, va comme en anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyais comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.